na minute onde naza malgré ngana tigre bolingo ze souté mais naza na zemi na ye wana ngana betile pena mabuku ngabi Karina Zuzemi Karina zana mai na nzoto na makilo sentia zana makolo mibale loka aza mutu akokipe ko luka musala mazoto mais batu bantimi ko zwa charge na yo siko bino bokanza ngo za pamba na ndenge pena bino botala ngo bino mona ngo pamba botu na biso mtovana na Karito ebi banzela Karina bande ko leka gauche droite ko mabe fa place grâce te moza oswana na yete mais leader na yo ça dit que basola bien siko grâce te mon éviter ba futi bino ke les poissons na éviter fa pour ça futi bon kala pondu na ntaba wana le wana na ndenga mabete wana na ndenga mabete o respecter ka mami tara sira na no benge mami sosko mama ye siko aye pena bien mesette na ye sans soutien sans ni na ibisko que janvier yo vanda pa na ngana mobali yisko mo sabi que janvier na yo lala a une intention attention à boire kilo lokolo attention à kangi est-ce que yo rokuka oloba parce que lobile wana ba kozwa bilamba no ba bogi on asi siko ya ki posi ça ba sentiment na o sani ta biso comme to ba na mayeso fa parce que tala le na biso kutu ba janvier ba mvuta biso donc tu vas pas quand tu biga muchopi siko ba muchopi nani fa oh non quand c'était non ba kombo auto yebi asi ma ba tout mais oui ça déjà kombo tika na mito tika déjà na mito ba l'air moro mise faut un esprit malgré miso benga ke mon c'est bien mon pe olingi no ba problème na ba tuté mais ozaka na ba problème pas so olingi ba problème na ba tuté ba mise ba olongande nga kutu na mwana na Kinshasa nazana mwana na Kinshasa na tindela même pas 1 euro mais sangisera Karim Mbongo Karina Lia to sela kabi nandima te envoûtement ni ya modèle en plus ça la buzo ba susu maman na comprendre nga ke nzamba sali kati na ye baebanga ba fan de moi bino mo boyebi ka ndenge zalaka abonnez-vous massivement na Nushka TV ye moko boko mona ba information ya wawu ya kano ya classe atolo ba juste ka ba vérité awa to finga raté awa ne to pesa ka ba vérité so to monde to lobi so monika pa ko va bimisi to lo ba vérité. Merci beaucoup abonné na biso surtout ya Nushka TV hein tant toujours ki ya Nushka TV bino bato bo s'abonner na Nushka TV en tout cas bo s'abonner kaka hein bo s'abonner pe na bo partager en tout cas awa nde makambo ezali so za la besoin ba émission ya kitoko ah ba émission pe na o ya classe ya propre wana en tout cas bo zo awa na Nushka TV en tout cas bo zo pe na tout tant na isa bino cover dans na pona yambela bino bato to bino bozala ba pour ça oh ba comédien oh ba musicien oh ba nani ba journaliste oh ba mo tout en tout cas na plateau na biso boko mona ba ngande to isa bino merci beaucoup na bino nyonso tout bolanda Rémi hein ba tout bazana ba mboka libanda ba Europe ba Angola ba Matadi en tout cas na Kinshasa pe aboza pende belé en tout cas merci beaucoup na bino bo s'abonner kaka en tout cas bo partager après et ça rappelle bon mon émission mo kitoko c'est Félicio allez yo pe so partager en tout cas ça la bien makasi en tout cas na plateau na ngana zanga mokote na na garçon mo lo barabie ou bien tout bo mona ka minte ye pena lo barana iso singa lo ba lo baka mais à respecter mingi za ba mama po mama pe abinga kai mo po na conseil mo po na boy mais ba maman on peut les sous balobi que non ma belle qui kaka ma belle qui en tout cas dans janvier to mi ko solane par rapport à analyse au makambo on ngezoleka Karine Mokonza bangisa bon le baka le les 6 les 6 va tout monde ba surtout ba dosa qui va yo kananu Karine Mokonza mais les 6 on les qui tout monde Karine Mokonza lobité ya on a bina sono janvier to mekano ko sola makambo on to ye banane janvier bonjour ouais bonjour Kovo boni ouais par la grâce de Dieu janvier wa tout tourner et santé dans pepele ah il looks que bon attends le janvier wa tout tourner ya tembe pepele santé pepele au sang boni basango ya wata ouais mais ok très bien dimanche déjà la team wata yemuke wata on déjà na Kinshasa lobby quoi on déjà na Kinshasa bientôt semaine prochaine on va orchestre mo baza na Kikwiti wana ok moi yebi kande ça va que c'est ça va na Kikwiti. En tout cas, félicitations pendant la wata, félicitations en tout cas, ba maman pendant ba lobby qui, ba yambi cadeau wana ya kitoko. Pour mon ebele o lelo to yebaraté. En tout cas, ça nga bien ngamo ko vodo na sonnerie na sotia na tie pendant nzemba wata. Pour ka pona makambo te désolé. So pour la bonté mo bipenga pendant yoki pendant désolé pour nini ki. En tout cas, félicitations. To yoki pendant nzembo kitoko. En tout cas, papa nzamba bakselo mikolebela bakselo so maile wana. Hein, abaksela yo pendant en tout cas ça la rappelle bien. Nayebi na mte basango ya Karine Mokonzi balobi ki e indi ba javé ba banga ki tant balobi ki Karine azolo ba les 6 to éviter bo banga ki pour ko démarrer bino bien arosa nini yango ba bi bangisa bino te nga penda na pesona ba maman bote pona ki ba maman linga nga tourna ba non na maman Brazil bokomba maman social maman Brazil sala kana se mère de mère na bosani société mama dona Bercy wa penda mère na bosante mère na ya Alpha Foot na
beau s'insulter maman nanga Gladys Mbala Lafayette babi longue jambe chargée toto kutani na yebike lelo déjà msusu ko malobi jalo zonga sur Paris ba maman tout au bolinganga Aurélie Kabessa babi mtafana na 15e arrondissement on a pu sur l'autre place ça Janvier wata yi totori na mwana ba maman ngai siku Janvier na ba maman osola ba maman tobeta no mo mkia pour moi makari babi bino tout bobanga ki bokote mai makasi te o Karine abaki azoloba te kovonga penza na kote na maji lo ba tusu babanga po mo bavanda na Karine te nga penza lo ka Janvier bona kokota mai te nga na bande koluba na ngai na bise bato rien de spécial elo mo Karine na opouver biso o ya koluba na moni ya spécialisate wana ndo banga te na nga kutu koluba na emsu na ndo linga na ndo kanisa emsu lo mo ke Karine na koluba ndeto ndo ba ke Karine ko bota te emsu ngo ba ke emsu ngo ba ke lo mo ya sikango ba ke na minute onde na za malgré nga na tigre bolingo ze sute mais na za na zemi na ye wana nga na betile pe na mabuku nga Karine azuse mais il y a spécial pour nga na ndo linga yango il y a spécial pour na ndo c'est son ba ke bon tigre ba famille na bango ba maman na bango ba ndimi libala tout était date boye nga Karine azobala il y a spécial pour nga na ndo zila pende yango wana o nyonso to na simana na beka lobani lodi nenga sana ba problème ya jeté maana ba problème abolingo ozomona nenga sana moni ba sonia mais soni ka chance za na motema boka si soni mona miso mais so ezale bina na makolo même so intimité Karine na ko telema azota maya sukola nzoto ndenso wana ezaka soni loko ya prometteur ibato esimbité ozomona pour Karine so a prometteur baté loko ce que ça la mia za mbanga lisusu leta sala soirée pyjama na ya anniversaire na mobita aussi la tellement fait les kaka kitoko makambe kaka kitoko ezalaka bien au sentir Karine lobi YouTube soirée pyjama mais c'est quoi promettre ba parce qu'au fait on a obala ezalaka que les 24 les 24 ans et les kaka kaboyi ozomona ba tobe tata siffleté voilité ni pas ba so moninga bali mais ba bandoze là bas c'est mais ba c'est sur côté tala niveau mais est-ce que j'avais aussi bino pe monga bo c'est là oh te ngana ngana sepela nanga na ya pamba nanu we déjà façon bolobeli oui ke bino pe msu bobangisi par rapport ke msu ngalo balisi sa bangi atanga janvier ba moura ba grâce tembo niveau ba soya na makambo eza mabe makasi te fa banga penza ko biso to fanane surtout ngana grâce tembo to fanane to yebi très bien pour muto ko sabisa za te ngana grâce tembo nde to yebi ba biso fanane to lala na yeto la mukana yeto yebi très bien msu ba moura ba mona ba Karine na musika bo yebi te msu mbote bo na intimité moura pa pesa déjà Karine mbote mais non mona ke amona ni Karine pona mona ka na raisonner sous soirée pyjama na mona pe moura yaka malgré msu na mona ka ma yaka na ependingi za la mais biso sikonde pendage batu to vana na batu to yebi Karine très bien zandi biso penda to yebi pendage Karine ya rabo inde msu na kana fi na Jordan français ka pona mona ye na zalana na pesa mbote to ka ba gi basket mon konti ya double continent gi basket wana penda vi na nga ya 4 episinga bientôt na kolata pendo sentir que bientôt na fête mo ezala bina Janvier fola zomna biso to yebi Karine très bien rien de spécial et lo mo ngolo bezati zomona azokosaka bata azokosaka ba mama batu bana membre ba chinois mais bana membre on peut toki ba tombo ki makasi balobi ba ko dépenser les sous-souté Karine ayokisi bango soni ba dépenser ba mbongo na bango ba futi ba billet en tout cas ba misusu ba biso mbele ba polo ba salisi ba bilongi mais fait wana en tout cas ba ko dépenser ti mais toki su bana membre misusu balobi ki ba ko soutenir ye bazozwela enda ko ba ko kipeka ya 100% bongo po bino bato bozolo ba ka botika na soni bon na ndenga mabete ba o déjà ba zu décision ba bi ba kisala ngo souté wana déjà za bénédiction pour na bango osoma pena bénédiction ba komisa pena nzambe asali kati na bango que ba moment ba bande ko passer ba yebete en footiment o elandaki bango bango pena ba yo comprendre ça qui en footiment mais ba o ba tikalika na kati ya koyeba te wana ba na ba footiment na bango tisiko ezolandaka bango pour na to landa mama moko te ko loba wana mama na lelaki makasi mama na penda nzamba pambola ye penda nzambe penda pambola la mama na lobi nga kutu na mwana ngana Kinshasa naza na mwana ngana Kinshasa na tindela même pas 1 euro mais ça ni sera Karine mbongo Karine alia to sera kabi na ndima te envoûtement ni ya modèle en plus ça la buzo ba isusu mama na comprendre nga ke nzamba sali kati na ye bon o batikali na sentiment wana bando longwa ka moko mo bazala combien bana mambo wana ba baby histoire bana mambo te ngana yebi bana mambo oui ngana lia bambonga bana mambo pe mususu obina bando benga nga chave nene msuka nso salinga baba be mogo ba benga nga ka kepo biso na bipsi ye Miriam ye mso sabinti ye mia ba ngati be bubu idara mwana na pavanda na Karine zo monte Karine makamba sala rapeza ba bien te mais ba ko ba te pa Karine ndeko gang niva gangela ba mama na groupe wana ya bana mambo mtasala ngo ya Miriam Aïssa Karine ndinga chaka na kwa bikari ba mama na balinga ko bandu chilo ba bu ata même bonjour mais kana ba groupe ndera ba WhatsApp bonjour pesa ka ba ona tongo bana mambo mais Karine
M sous bon mon likango karina seba lo beniso karina simbi kolobi ko kangi la ba mama na lokwa bala mike mais ba mama na poto talaka bana poto qu'il n'est sorti pour vous mais balinga kika makasi si ko kangi la mutu bana poto na zo biso so bo swani même atande ko no so bo swani na poto swani noka e swatika buto sili na componente ba kota kana bemo ba kota na ba kanda moko ba so bo discuter ne ka so ba chelo face ko talaka yemta lukambo na ndenge ne mbona passe nindu akangelo pe face mekari bandoko ko kangeli kanda te mais lelo ba mama o bazui décision wana félicitations na ba mama o bina ke nzambe atali kana ba kwa moni maka mususu bato mona ngona misu mais ça pena mama molilia kwa ndenge ba mama wana ba dépenser la karine za pamba te ngana yebisa ba mama na déjà pas sombelo bandako ba sombelo ba kiti te ko so ko zo na mutu déjà ndako bo side équipement nyonso to déjà on a poto ya mbele karine ko bato bongo su karine azana mai na nzoto na makilo sentia azana makolo mibale lokat aza mutu akokipe ko luka musala mazo mais bato bantimi ko zo charge na yo siko bino bokanza ngo za pamba na ndenge bino botala ngo bino mona ngo pamba botu na biso mto vana na karito bi banzela karine bande ko leka gauche droite bino mona ngo za pamba en plus ça trop si que ba fan nanga azaka to si lelo ndena soka babi musu ba osangsele susu bazulenda bozwela ke kaka mweta boza mutu musu pa roboto la kanda ko wana arobe bobando saka ti bogolemba bozalaka kombe botala nde ka bozala kombe balongwe kombe batikali ekenda ka male likamyo se bandare bandeli pina suka na ngo kala minti zo koma kala minti. Merci beaucoup suka ngo zo koma kala minti. J'avais to zonga no momke bato mo bazomona ba vidéo ya mobali ba ebite vidéo ngo ya kala be asika. Oh mobile a saisi moi c'est joyeux anniversaire tout le monde qui lobi Karina posta qui yango to ebite ne bato ba raisonner ba bi oh eza ba je bazo sala ou bien zaka bolingo na bango nde yango wana bonga penza na landela penda via tigre te na landela penda via karinte ngelo ko sala ngaka billet makaso pena na sipela na ka loka libale za te ba promettre sur le 24 exact tiga sala les vidéos asela eninyo ona na sele etalinga kutu attaque etalinga te voilà écoutez donc qui peut la manger so ba ça ba jebi ka bango mais déjà l'air déjà ba jebi ba no ça ba banen et sopi banane mais oui et sopi banane banen ba ki soni bino moko pour ba maman ba tué ba olela ba dépense na mo ba salaki maman puta ba so ba loyer déjà ba sala encore ça n'a pas déjà so bo PC mbo so date na leki bo récupérer te pas ça les agi ya binoti banen ba ça dépense so bo ça ba je o ça kana na ba fanatique na yo ba to ba kabila ba yo ozomona isa soni na biso te soni na bango moko ngakutu tigre ato salele vidéo ndeng etalinga kutata mukete yona edingo ne baka kozande mbanda vi dingo mbanda vi dingo beta kasete mbanda vi dingo mais tebi ke ya dia zana mwasi na kata ndako so to lo mbanda bongo ata yo moko janvier bon baba pour les meilleurs pour les pires na bututi ya bon Lilith on va les okufa ya ke vedi olinga te olinga cédé mwasi na été wala mwasi na butu mwasi na normal yo ebi ke vedi ngaza mariage za ndako na mwasi na bana ya za mwasi na butu ndoto baba mari de nuit ba femme de nuit ba nani bango wana libana na bango po batika neza mwa pasi po batika neza mwa pasi wana pena na ipsa batu ndeke mo tika mwana mona ba réalité vedi ngayebi mwana na bike janvier tanga loya na palais janvier pe ke janvier ndo na bike oui moi ba chez moi pe yebi kandingi za tume mingi butu ba bolala pe ambe tout moko na Karine même so sauter na chambre na yo la lipana oh aya pe na chambre éviter bo simba date par rapport que talaka pondu na ntaba wana leo wana ndinga mabete wana na ndinga mabete o respecter ka mami talaka sira na no bengi mami sosko mama yi siko aye pe na bien noisette na ye sans soutien sans ni na ibisko que janvier yo vanda pa na ngana mobali yisko mo sabi que janvier na yo lala a une intention attention à boire kilo lokolo attention à kangi est-ce que yo rokuka oloba parce que lobile wana ba kozwa bilamba no ba bogi on asi siko yaki posi ça ba sentiment na o sala otiga sisi ba sentiment o sala nini mami c'est wana mami so bika mami so nkeka mami so bika janvier kezo la mbongo bo OK janvier sala bo o sala pondo vanda pa na ye o sala janvier bi mami mami na ngaje pondo ngando benga mami janvier mami mami talaka mama alongo na chambre na 3 jours au chambre na clim ezo sala souté na mon otage chambre mère ezo sala te clim pour kuna place dans foot la so clim ça tika au kitika na réception ko bika teta lobby ba mona ka ba benga mo ponda kwana ki bien organisé le pangwa on papa ba bomisi sko 3 jours o ezo sala tina tika lo mona ba yo bo ça peut climatiser 3 jours kana kata chambre na janvier to moi va visiter na biso
faut te dire que nani Karim moko sa finga ba musicien belé na bandenge belé Karim na zana ba musicien te oya respecter ta ka imaginer ka kota tina ba sai na Nzambe ya kota tina ba tout nyonso tout mais tu komona ke Fabregas oyo lelo oyo Karim na finga ka muchopi o lelo ba ba respectera susu balinga su makamba Karim te pemena Fabregas po niveau finga Fabregas ko tsala ba parents na mais to moni ke Fabregas sa les vidéos akumisier rien internet akumisier na bandenge belé na ebinonte to motaki ba vidéo na chafe ça qui non deni après sinon maman félicité mbote place ça maman félicité oui maman félicité ça y a pas ça ba conseil tout na série vidéo ou nani Fabregas ça ça livre muchopi Nzambe Seigneur bon mupe yazani mupe na ndenga mabeti yazana mupe mais kombo nga kanga ni muchopi tala ko sambusa muto tala degré bon ba misa mboko bon mupe azani mupe bientôt patsinga pesu mais mise moso ya mboka singa pe pardon mais na ndenga qui esprit ya ki bo musicien mise pena singa pena pardon te na otolanda fina so Didier Lacoste abilo romobwe abilo ko ka regretta nango ndinga fuka mila oui ransom ouais abilo ka regretta nango suka regretta bongo pona nini pour dire que dans le monde de la musique il faut un esprit oui ransom yemo un esprit a format pena ba esprit parce que autant ba leader na maison mère lelo mona pena ke ba oso ba mise pena ke oyo ezaka ba oba sa ene ba esprit donc ba tangelo ba kombo héritier Ferregola mais nani Célio Bill Clinton on ba musicien esprit ozina jani ba musicien esprit ba wana ozomo net maestro tout c'est la Karim bon na éviter une sous relation na bango mais ngai comme ça mais par rapport au déranger ba tout monde na ba page ni ba ba commenter ba finga yo makasi biso ou lelo tout le déranger pona yo mais yo ko sala mutu ko kumisi et na ndenge penza ya valeur er moto za pi batu ba rafine tumbana ba tira Fabregas pour makasi la promotion aussi ba grâce temo ba tebele balandara au senti bene ke ba fifisi wa nani ti lelo susu ba comment ba na ba musicien mususu susu Karina sala na coin kuna ba ba kandika coin na bango siko eloko oyo sali na intimité ba rafine tumba ba osepila nango na intimité po bango déjà na ba rafine déjà ba na ba guerre batala siko musicien na bango po batala ba comment ba musicien na bango mais oui comment net nga pena na musicien na fanda na ngwanza mana nga héritier go na la mukana sala na ngaka wana nzomona na musicien moto na ko la lolanda tilo so le lo super héritier c'est souta bien tête ça fait ko ya souta donc landa musicien mon côté po buzo belanda ngate nzomona siko na ndenga mabete maestro Fabregas wana ta biso ko muto ibaki na maestro Fabregas tala lelo na biso kutu ba janvier ba mvuta biso donc tu vas pas quand tu biga muchopi soko baka muchopi nani Fabregas oh non quand c'était non ba kombo auto yebi asi ma ba tout mais oui ça déjà kombo tika na mitu tika déjà na mitu ba l'air moro mise faut un esprit malgré miso benga ke mope c'est bien mope olingi no ba problème na ba tuté mais ozaka na ba problème pas so olingi ba problème na ba tuté ba mise ba olongwande mope ba mise ba olongwande so ça na ba problème na ba tuté ba frère na ba nani ba vibrateur bazali pour s'arranger pende ça la que oui beaucoup tellement bon attends de qui émission pas de clash sur vibrateur et que ça la paie bien on a qui mon paye bien oh dans ce débatté un sous nazo débatté na comprendre phénomène na été vous on a comprendre un phénomène na été na ndenga mabete quoi dans la comprendre un phénomène na été na ndenga mabete tala pe bato balanda ko pesa ba un peu ma valeur ça la moi bien ou quand même ça la rappelle bien que bi ke mutonga na olobela ye mais on qui kokumisa mutu mo be reni ya internet madame boy na boy quand même ça vraiment pas ça bato ba côté là okut na ba ke bazala ba problème na Karine te ti lelo ba comment ba problème na ba kota ba problème na yo si comme si le cas so bo arranger si ko otika ba on a place ni otika bon OK mo si ko tiki bon espace autant biso so to beba na Karine to beba na pour na Fabregas mais Fabregas ana yemo susa so ngako to video na to na tala ki yango na ndema beti na tala na kan Karine na bomba ba video so video moko ya kalate bono siko na ofanda na hotela siko video bien na tala o isa ba video asi tali siko ngamo ngabi musicien il faut vous en keba faut bokeba mais c'est qu'il faut vous comprendre baninga na bino nde balobaka ke misia za mutu te misia za mutu lelo kumisi lobby abo balukila ope po tozomona po valeur obi bopisa ba misia na biso botango zoka déjà tant na bino bolobela ka bango osela bango ba promotion ya makasi et ça rappelle bien bango pe ba vandi pe ba témoin no boy o lelo oyo komona Fabregas eloko asali
kota ba grâce tembo ba lobela kaye ba rafi tumba kota ba tobele ne surtout wana en tout cas il faut ça la bango passe pour nini bango bazo kumisa ye même atanga mo kuto na tala ngako de sela on passe pour na tikala ko kumisa fa bugasti na vina ata concert mo ka fa bugasti na vina na tikala ko kota te ata répétition na tikala ko kota te ozomona siko ça na on va pas citer et ça la ngani shoni est-ce que na tala ka ba tuna sala na bango l'air mo grâce temo même ce soit ba ndobeta bisola fa loba mabe fa place grâce temo ça boswana na yete mais leader na yo ça dit que basola bien siko grâce temo na éviter ba futi bino ke les poissons na éviter fa grâce à futi bon OK babi oui na seki na polo bike grâce temo nga peta kande grâce temo a tombo kaka pona leader na ye quand même janvier parce que tant mozo mona ke batongo bien bosela ba promotion makasi babuso bo continuer ka na éviter pour bando continuer pour mingi toki remu de la presse abi na préfère na lobela na biso janvier par exemple na lobela mutu tel boy actualité na biso le quand même na ba mission to bete la ratolo na éviter ce que décision na bino moko etaki batu bozo mona ke ba mission bino bo lobela ka même temps ki ba ozonga ka na ba bêtise wana même temps ki ba ozongela ka bato ekutu ba fingi bango o yksi soni mais tant que bino décision ni no bino bozo so etaki bato ba lobeli bon na ba musicien bina ya ba esprit bazar oui ngana otanga ba musicien ba ne esprit na mboko bazar ça loka ba héritier ça loka ba faline na mais oui bato exemple to gope ça peut wata to moni ke lelo ye Karine zo senga ba pardon wata so dem te esprit ta ko limbisa epe ozomona lelo to moni ke vena biso mo pa o mo konzi bien sûr tant que na poto ba lobana na Karine mais lelo soko tali na ndimite ka sele vidéo te ko sele vidéo ko sele moto vidéo ngol bateka et le ngol bateka boyokani mo le gars mo pa déjà na Karine si bayokana mo gars mo pa aramisi yeso ngambeli babeta likofte ya aramisi ya ko ya pesio mais yo éviter o ya kozo oui katina ozomona sikoyo bafali vérité ba faire au senti kemba mise bina ki ya esprit so aboya boy oui ozomona net notre na fali pour ba auto se mission mabi ya ko limbisa ka mutu te o ya finga ba parents na yi surtout famille na yi o mutu mo le ko so finga déjà famille na yi ba ke kwa limbisa za mo passer ozomona ils ont hérité alors le bané boité mais ça tel que déjà que mutu a fait ça fini a fini ozomona il y a des gaffes mais ba gaffes ça va faire rigoler tout so aboy quand des aboy ozomona mais ba fabrigas bon bozonga sous information oui rançon le roi de la forêt fazonga sous on demande tout le temps fabrigas alinga zonga sous maison mère bosana ki mo eloko mo bokati na tout le monde avec Karine pas c'est comme pardon c'est que bozonga ça peut pas wata te wana fait tout na maître de Bichou makasi ouais fait tout na maître de Bichou ya lo bara ba ko kipe ko kende maître de Bichou moi déjà tomba pour ni héritier tabwa ka doli shungu ba kokipe ko kende pas doli shungu abina ba héritier ko kende boko ko kende abina héritier ka héritier on est faut tout mettre doli shungu tout ne ba iso mobali tout ne ba yali masupra au moins mec oui c'est bon au sud ba chef Charlie au tout ni penda que à Francis Diba ya ndeni ya songa bien songa chef na soda di mola au monde ya moi passe ya moi kilo ça pena moi kilo tout na PDG bébé Beloy au senti faut tout na non makambo nyonso to c'est base bineza bina complexe ko base ndimayo base ko ndimayo bakoza ba de bandimi au moins 5 baboyi o senti bien na ba fanatique musu te to pe omone to vanda les to vanda omone fruit wana so yé ezalaka na esprit mabe en footissement makambo ebele Karine pardon s'il te plaît pardon to ko limbiso mais ko zonga to zonga sorti pardon ko limbiso to ko limbiso mais ko zonga bina ngal bina to ko zonga sorti to so concert mais ko zonga pardon bapesi biso jaba maele bango nyoso tu bapesi biso maele na ba mama Kobel bapesi biso jaba maele mama Kobel su na ndi ba ya ko yo jamba bora boite so bokisa likambo ezali mama Kobel bapesi biso maele ba mama Kobel bambe bango tu bapesi biso jaba maele tika to vana suka na héritier na biso to bani to kana biso désolé na biso to c'est la mi ange na biso mi démon et bima na biso merci beaucoup. J'avais le botika bango bavana bango bazela na bango désolé na bango o Fabri o wata yemoka yembi en tout cas yembi pena kitoko ayembi pena kitoko bo mikolo to ba na osamba te so luki problème na désolé en tout cas désolé na mission de présent temps en tout cas merci beaucoup pena na wata ko yemba kitoko boy merci beaucoup na cheval oza na Dubaï ya maître balobi Kevin Cheval na peso bango tisiko zali na Dubaï wana balobi ki garçon moko breso la bien na batunya surtout Kevin Cheval na Dubaï baby mtakangi Dubaï ye wana nde na peso bambote siko zali janvier tozonga na mwa mukie par rapport ya makambo ya Karine Mokonzi o lelo to mona ki janvier pa ngala ta uniforme na tale émission mo bobi
ezalaki yo te ezalaki leke mtapesaki uniforme wana siko leke ndenge apesaki uniforme yango ozali na idée ya kosepela mpo babi fete yango eza na village panda siko yango eza na ndenge nini mpo balobi ke bino bana na ye bana ya Karina aboti te Karina aboti te ko bate bino bana na eloba ba collègue na ye équipe nationale ou bande kozala na ye omoni feti babengisa biso bapesa biso uniforme wana uniforme okuti neza la malamu sikolo mo sinanga na zemi nesa tungela ba robe pas déjà na FC Lekechu tango yo tikela nga uniforme on a bi Lekechu est-ce que feti wana kozala o kozala nga Lekechu to zappeler mo bato eloko na zone est-ce que Lekechu to za bato yo ba place to bande ko kindi yo ba makambo Karina signer ba contre est-ce que robala utenga Lekechu tikama n'habiter pour boya raté sur moninga bali c'est blindé ko pesa uniforme na zwaki mais nga déjà na ebeke feti za na ngote na ebeke feti za na te yango yo pe oui ben feti za na ebe na nga feti za la te gi basket mo konza double continent na ebe pendant que feti oyo e ko za la te maître Kevin Cheval Blanc na ebeke mettre feti na za na ngote yango yo bon mais na zwaki ka uniforme talaka so zwaki ngo tengo za janvier au moni l'air mo internet c'est sous kaka internet ça fête ndé balaki ensemble boye on est na swaki mais nebe na fête za tête surtout kabula ndam na kabiri to to sa ba chemise yango yo ko pesi mama ko zano na zemi to kisaka mo saka ba ko po nebe ke fête za na pesi mama na micro na c'est mais moi c'est na na tête to ngisomba ba ro parce que so za ko ngo sandinga ngo to kisaka na chemise te ngana ya pe fête ko ngana ya so moninga bali babani c'est pe na cadeau pe cadeau nstituna ngaki benga même bon cadeau pe so ngeza na ngana pe c'est pas yependa même ata net ozali na ndako na yo senti ndeke bilambe longwa ai kinda poto même so ko chele ba cadeau ba otindela ye Karim tika yo sanga ke Karim na ko to ka bana maboma kasi ngano banda Karim na voyage taka na kingela Karim na mais babi ozaki à l'aise pas na ye azo futelo ndako azo tiro provision ozaki mena kimia bebele ko baloba janvier pena so baloba mabe na eseka saka mutu Karina ke poto atikele ndako atikele ba provision makamna surtout ndako vanda te oui ba place etanga te oui batu ba yebi bongo ba yebi mais mutu ko yeba makambo pisi yaki ya Myriam pour ando contrôler talaka ngai soki na fa na ndako Karim sa bengi na appel vidéo auto na pinake ngulu aneza kaka taba waneza o filmer na miliki ndeza linzanza miliki faut fungola filmer yango biloko ebeba biloko epola ba biloko so baboka menga za na ndaka ngulu na tebala nalia ngati ko lebu biloko su ya Myriam de pesaka ikanda l'air mosiko na bengi ya minya taka mutana pota tinda ngombongo te ya kolia nini te jumu su bena na panda pena ki na mbongo te batu ba ida oyibi kala ko batiko tinda l'air mo batindi te ba joueur français ka super play Europe ba ko tinda l'air mpe ça ba pe batu ko ba maman Brazil boko ba maman social o senti ba pe batu ya batu na ba pe na bandeko na mo bana ba fa batindela kayo na ko bena Karine na voûter bango benite nga singa na ngana bolinga nzambe mama ya nini nazangi mkosaza nango apesinga mikolo mwa jine net mikono osinga vena gi basket moko na double continent ndela bilamba na sera na ya alpha foot na biso kala mingi te ma fete ezala nsinga bo bilamba na bibo tindela ba obolinga nga boku tindela pena bilamba ya bien ala ta na fete za fete ya mariage pinda ezala nga bien uzomo Karina ata $10 bando pesa na te parce que tona singa ni ya mona bien mikolo na mbongo lete wana abime Karina tika provision na po minga mando tindela ba provision na bite alinga bali ya te so benga tap na biboniko abibanda kolia ndi na boma olia biloko wana so ya miya maloba te mena liate sana Karine non azana kota biloko olia moni so sa ba télé réalité bo mona ka so kabila bato mais télé réalité si le na biloko tala ka bona fanda na Karine na kati ndako ndesa ba bona bika kolamba biloko biso zeke déjà ko mima yemi ngate malame pola mais bon mabe makasi merci beaucoup Janvier to bochité na biso bambote na bato balingaka Janvier merci beaucoup pena na plateau na biso ndenge oye en tout cas donc na linga konde yango wana ata to swani na biso mais so bengi Janvier ayaka pena merci beaucoup pena mo ambote na bato to balingaka Janvier ouais ba mama toujours bolimbisanga ba mama solo benganga plus 243 89 50 53 549 pour na conseil ça la bien na bo sente ba mama tout Europe bolinganga nebike bolinga mwana bino na pena mwana na bino na linga ndande bobenga abinganga bongi sala nga bien mama dona merci maman Brazil bokomba mama social ya Myriam Bouete ya Bastar Nyonso Gladys Mbala Lafayette longue jambe chargée na bo sanité susu Aurélie Kabesa mutavana na 15e arrondissement na bo sanité Olivier qui a l'espoir ya bana Binza Nyonso na côté Pibajo Guy Basket mokonza double continent Isaac Parker na bo sanité société Cédric Panda garçon play en Allemagne batu tout au bolinga ya uni mushe code ya mboka batu tout na ebike Janvier na bino yeyo wata na bino yeyo o bolinga ser na ya alpha foot na
kati ya Londres osenti belaki ser pinda sola nanga pinda kitoko bamoma tout mama do mikolo mpe nozoyambanga te nayebi te so nini mosala kaka obene bacharge eleki bene vie nanga sabina wanani na mpe so moto avanda pembe na bercy wana accord arena atalaka mpenza bercy place efali mpo babetaki vie nanga mavandaka wana napesi bino mbote bana tu ya poto janvier wata yeyo to torine ya tembe puisque etembe désolé toujours. Merci beaucoup na désolé Kangimba Mboko nyonso akomi kaka désolé. Ah bino ba tout remen ko vodo na sala bino mabe en tout cas désolé pena merci beaucoup na wata. En tout cas merci beaucoup na abonné na biso nyonso tu ya Nushka TV. Ah bo s'abonner kaka. Tant ko vodo alo baka en tout cas na yebi ke boya ka pena boyambaka ngai bo s'abonner. Nde to tombola ki kuna en tout cas bino pe boye so to tombola awa pour esa la pena bien. En tout cas merci beaucoup na ba commentaire na bino merci beaucoup na ba appel na bino. Na ba émission tout na ba remarque nyonso tout ndenge bo pesa nga ba mama. En tout cas vodo na lingaka bino ko na yebi ke sambino mawato na yebi ke sambino ba mama na nga na lingaka en tout cas bo s'abonner kaka bo partager pe émission na biso en tout cas ça la bien na ba ina ko boka na nga pena lisu c'est so nya boka o benga nga to so la bien o publicité na ko lekisa yango na ko lekisa yango pena na kitoko tout na petenyo surtout en tout cas bo s'abonner pena en tout cas merci beaucoup bye. Baebanga bafan de moi bino boyebi ka ndenge ezalaka abonnez-vous massivement na Nushka TV ye moko bokomona ba information ya wawu ya kano ya classe atoloba juste ka ba vérité awa to fingaka te awa ne to pesaka ba vérité so to monde to lobi so monika pa ko va bimisi te loba ba vérité